Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo check check TV. Na pesi bino ba gros bisous outil pas de la douceur. Je fais encore mes big salutations à mon boss, Papa Sibo Mutombo, et à ma grande sœur chérie, mon sang, ma sœur, Yonde Makam, cœur sensible, dans Balobi, Mema Bangoka, Likolo. Et puis je fais encore mes big salutations à Alfred Mwinza, Papa Yabameti, ya Isa, ya Pe Altavi Mwinza, la fille à Papa Nakati à Paris. Quand on est au bar en émission Nabiso, vous avez le droit de savoir et c'est la rabo et bamakambo eza ko s'est passé na ba vie à baninga pour que biso peut tiraka ba leçon. C'est pas dit toya kana Congo check check TV toya ka pona ko sala ba aventure, mais on vient parce que bat baya ka luka biso to me kaka un peu ko pesa bango ba conseil na ba problème o bango ba coûter nango dans la vie. Donc bato bazala na bango otali sujet ya muninga au lieu que o pesa conseil, mais au commune ko sa ba commentaire ya buzoba au commune ko lo baka yondo lo baka mie mama soki yonde mto olobaka bien fait ta chaîne et puis au sala rabe mission to landara yo. Donc ngai na posa bato te que non tu viens donc au lundi l'isolé et puis donc au banzo au finga de la douceur, non. Au lieu que au finga nga sala commentaire, parce que muto o ya pesi biso sujet atala kaba commentaire ayo kaba suggestion na bino de façon que yepe azwa maye le commande ni ya ko sala na problème e komelier ezaki na fimo boye kombo na donc pesa ta kombo na Astrid, la fille wana ndezalaka babota na libota o baza 5 garçons et puis 2 filles aza cadette. Le Seigneur a salé ngolu azana maman la papa nae ba grand frère nae bazo bunda na vie batangisi asilisa azu diplôme nae aye kolobake non asala esthétique donc tellement bambon ya kota ba université zaki na onta lobi asala nae formation à esthétique et puis alukaki place ezaki mieux placé que sa formation nae asali ba formation nae asali ba formation naie, elle a continué, mais pendant qu'il y a bané autant à ça qui relation à garçon mon boy, les garçons na balingana qui na fleur d'âge, baye kokola, la fille a eu diplôme, a banti ba formation naie wana, mais les garçons à l'époque à qui pas là on la fille tant assis formation naie ba marché pour comme ba marché comme il y a comme ça batupé ba ceux qui collectent ça ba marié tout consort donc ça mais vraiment fongola qui ba porte vraiment et comme qui a miné ba camarade nae bon ba la be bon ben aye Astrid ya ka sala biso suki alors là c'est vraiment ba marié très bien abir mon bal nanga a ça la place moko ya bien to bika ba mi bal dedans a ça la sécurité na me campé ko épolé ya comme d'un âge avancé to luka moye to zanda le pe mobile azaki nango na le pe Astrid gagner na ba misala na ya bando sala ya esthétique wana ba yo ko zanda kuna mobile bazwinda ko ba continuer ainsi mobile asala ka kutu les garçons alongola Astrid na église place ya bando sambela amema une église na bango place les garçons bando sambela donc en tout cas relation bané koko la bien malgré zaki ba difficulté mais ça donc babané ko évoluer bien et yo sala mkomsuka be kandeza la mobile tout d'un coup be mobile a changé les ba face de fois bien à mobile a yambaté de fois que nanda kuboy mobile a changé clé sans que a signalé Astrid. Ben différence yo kota dans la fille banda kanga kam tema au moins na bezaki ba aucune église ndela moko a benga moi sabimi na coin ba ju transport ba église mais comme la fille a benga mobile be numéro et les caté au moins na ju transport à église alors comme église va coûter mobile ka ba sabota oh non je vais t'appeler dans un maman kamo non ça la ben différence la fille ameka qui un peu quoi associé ba belle famille na e ba sololi donc à qui na belle famille n'a pas sa rapport tala comment mon nani l'autre comme il s'est comporté boy famille bengi mobile moi sinon bo banani na passe le boy ngamo na bini non sala et yo sala que non mobile bengi moi si yo comment que ko panzanga sango na famille na habité c'était pour notre bien dans pour ça tous na kimia komika bongo ba magui la fille un jour à la mukaka ba kota na net atala be mobali donc ake ko c'est la fille mususu près d'autres abido la douceur banda na yeba na garçon ana
tina lelo tosali 14 ans depuis na yeba na mobali wana atikala ta kobimata pa un biso te ke azwa facture mais tellement tosaki bate belé ba grand frère na pe bayebaki ke non nazakanga moko te nazaka na mwa mobali mais babane koloba pe garçon bo siko batono bosali akoya te na baneka ko faire patienter bandiko nanga non azoya tozo bongama tout consort ndi alobi nanga de la douceur on a fait 14 ans. Na 14 ans, à ma grande surprise, na côté na internet, na moni les garçons à qui ça la prédote et pas la fille moussous. Ce qu'on a évité la minute, oh, na bête la famille nanga, na banda wapi na sa ande nini. Et puis na bengié, na téléphone, alobi nanga oh moni wana c'est vrai, fais ta vie, moi je fais ma vie. Na lingi mwasi oyo mutema nange sepeli na bona vana mwasi pona mawa na bona vanda mwasi oyo kaka sunga kinga au début na linga kio mais batan na sali na yo nazo lingo souté je t'aime plus fais ta vie ça la vie na yo nga pe na sali vie nanga dans la fin le but de la douceur na komi na ba décision msusu. Non, on a comme une pose na sele lo moya mabe oh que non je peux pas te dire mais naza posa bo na o menka pe ko beta li solo nanga batu batu basunganga na ba conseil ba tende vraiment moi mon balo asakani na esprit nanga boy dans bambongo nanga fallait na bomba na ba compte je faisais mon travail aux familles nanga tangselanga na sala ba formation lelo les garçons à salinga boy na sala nini donc na comme na ba mauvaise idée mais so net na ke église bo mona ka ndeti pasteur azote ya ndenga au monde que l'église que l'église on te dit likambo oh ezolingo sala ana nzama za nango d'accord parce que nazo yebate na sala le kwa mabe pona ko venger mobali wana ou bien na sala nini donc alobi mais quand un peu bo sala analyse balandi na ya check TV ba meka pe ko sunganga na likambo e komelingai ya o metiti manazanga mon côté soki ko fongola caméra ba mona invité na nga na zana na plateau. Bonjour Bilimbi. Oui, bonjour la douceur. Bonne santé. Oui, santé kimia na ngolo nzambe na profiter nano vraiment na pesa nano boss ya pembe sibo mutombo oya biso aleki ya bango kaka ndenge tolobaka place ozali papa bambote belé na pesi siso nano bambote na ngai pa Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant sans oublier moi Simbinga Lasta International le cœur sensible la cancer à moi bambote belé place ozali. Merci Billy. Ouais, Olandi Lisolo comment la bandine début commande plutôt na chité en tant que humain. La fille oh c'est eza faute na yendenge asala ki mobile confiance asungi mobile na yo ou bien comment makambo bolingo na linga koloba trop te na loba vraiment doux. Pourquoi na loba bongo? Parce que je sais comment l'amour fait mal. Vraiment moi na mobali quel que soit au sali chemin na yo zala reconnaissant ata mbote moko ya malamu na mwasi na pesa yo ata biz moko ya malamu apeso ata na miso bato ata bino moko apeso ata biz moko sepela kina ata lisolo moko abetela yo eleka ata na famille na bango ata na ba camarade na betelo lisolo moko esekisa yo epesa au sourire zala reconnaissant na lobaka chaque fois soki ozana mwasi ovani na mwasi omoni ke non ngana mwasi oyo ezo simba lisusu te parce que ça c'est fait omoni tant bazolo ba ke tovanda na fiancé pour to bana ba bizaleli soki tovani no na fiancé na moni ke non bizaleli ya yo na yanga ezo permettre te omoni ole ke na sala yo mabe na kovandisa yo omoni de totambola boy e simba te de totambola e simba te si c'est comme ça ça va tout ça na moi distance hein yo zala ngana zala mais ko benga na to benga na s'il y a un problème to kutana to solola soki ngana sunga yo no sunga soki yo sunganga o sunganga mais likambo etali bolingo to telemisana parce que tout le monde tozo tourner toujours na place moko soki toyokani la ça va na ke na sali chemin nanga soki na ke linga lisusu na biso no ndenge na za boye na lingi déjà moi si tozala bien hein mais soki nzama osunga un jour que na présenter pe moi swana no présenter yo zo ezalate toza déjà une famille bolingo eseli mais totikali yaya na leki ozomona peut-être pardon dans neti boye
Ozana mwasi et puis olingue soute lobi na que non to kabwana et puis na présenter mwasi na zana attends que mais d'abord ta yomoko au lieu que lo baneka que non to kabwana biso sala vie non que o présenter moi so yolinga ta yomoko. Bon limisa na biso lukambo oyo que grand frère na vena propre azala na mwasi fala ki abala alors babalani te mwasi ke sa vie na yazo sa vie na ye tant alingi mwasi na mususu a présenter mwasi wana ya kapenati na ndenge babala na mariage mwasi wana zalaki na mariage. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it. Mais il faut un péta. Aussitôt le binanga qui est au cabane puis aussitôt présenter à moi. C'est là le binanga qui est non dans la mia bientôt cabana. Mais après quelques temps, ce qui t'occupe t'en non la place na kenda na sala relation na fille un tel. Attends un téléphone au relax mais quand aussitôt boy non ça la vie non puis que non moi sinanga yo tu vois c'est pas bien. Non je pas dit ça. Na lobby bien que ce qui est to kabwani OK au salivi na ngana kena sa vie nanga. Ko benga na toko benga na s'il y a un problème hein ngana ko aider yo ko aidenga. Mais ce qui est côté na ke linga. Un jour ozomona nakola kisa mwasi wana ce qui peut ozana motema malamu oko participer na mariage nanga. Omoni alors ce n'est pas que ozo vivre na mwana batu. Na moment où bossa na 14 ans. Tu sais comment tu as gaspillé le temps de la fille? Oyebi combien mibali oyo babando landa fille wana na moment oyo zana yi azoboye mibali wana. Oyebi combien ya mabala eye pena mabala ya solo eye pena ki babala mwana mwasi wana aboyi parce que azana yo. Mais toi tu n'as pas compté ça. Au profiter ce que ba avantage na yo. Pourquoi toujours mibali toujours ba avantage? Ozana mwana mwasi abatu mais ce que monika côté moko avantage, o weli mbala moko avantage, o bossa ni pas sur le kaki na mwana batu. 14 ans ata yo moko. Ce qui mwana oya yo boti. Mwana mobala lekisele pe natan 14 ans akabali mwana mwasi mususu. Yo papa mwana noko yo kandengini. Il faut maka mususu tozo rapé ba place ba papa abatu. Tozo place ya bande kwa bato to sala mabe. Yango na lobaka chaque fois la douceur na lingaka te muto yo anyoko ka moninga. Na lingaka te muto amoni sa mutu pasi. Tu vois? Alors maintenant sort na yo ezani. OK au bali pe muto abengi yo abi ah qu'est-ce que je vois dans internet? Avec audacité, on doit répondre vraiment obi oh moni wana nde yango. Papa, je pas aimé ce que tu as fait. Ce qui ne quoi ça la qui ne konanga. Analingana loko na Facebook, ce qui na ibaki yote. Mais ce qui na ibio, na yo na mwasi, abolinga bolapa. Parce que 14 ans Alexis de konanga ezay belé. 14 ans ezay belé. Tu sais combien il a dépensé na vie na? Ata ba 200 francs, ba 1000 francs, ba 2000 francs. Ozomona, ça compte hein. Nyon suis ambongo. Mais aux yeux pena ta ebelé na 14 ans na soki na tunie kaka vérité ako ça remet des embolongo. Bon ozo longo ata 4e parce que 14 eza awate azalaki mwana tata mwasi na hote azala pena mwasi o pena yo ponaki ke mwasi na ngaye. Yo kansi ke ndenga zana botika kola libanda te.
Oui, bisanga. Pardon, Billy Nakachote, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui fait que non, aux en relation à Moutou, Karabo, ici, bâtiment, dans l'affaire, au nom de rien, tout ce que les garçons me demandaient, je faisais. Mais ce que je me demande, na salieni pour que akomana de gunanga, asalange le kabouedon, non, tout non, hein, en tant que mobile. Et comme donc, ni ne sait que aux en relation à Moutou, puis si bâtiment, boye, au boye, au commune de gunanga, donc, ils ont dit à quoi? Donc, ils ont des questions, ils ont tamboulé. Qu'est-ce qui fait que non, au lingi moi ça va tomber car au nom de rien le but non vraiment la fille on a mon à lire toi qui n'est sauté donc ils ont nini. Merci. Comme je n'ai jamais fait ça, hein, non le gameplay n'a pas n'a pensé à qui m'obali. Peut-être. Et cause à la que non, tout lingi na la fille, le lingi tozo tambola ils ont permettre à sauter. Peut-être na kuti na vie à moi si alinge loko moko ya mabe onga no sepe nangote na pekisi ayokite ozomona e ko senga ke non ngana yeto kabona parce que ndako libala tozana ba problème mais problème place nazo beta c'était zanini avant to kabona bongo na ke sala buzoba vandi sa moninga tali sa moninga ke yo nanga relation ezali susute ke o surprendre moi na bato o surprendre ye. Est-ce que vous avez mutu muso soki asa pena na tension koko yeka boya kufi ozomona il faut ko yebisa moninga ko préparer moninga ngana yo esili soki moninga na bavi nanga ko kipenga te nga peso na mona na bavi na yo no kipe ote ata soki ayoki ke obali ako trouver ango normal parce que bozala kali susute mais ce n'est pas que bozo vivre yo ke au salé pena près d'autres quelque part ça se fait pas vraiment. Tu es méchant vraiment monsieur, tu es méchant. Alors keba na mona mwaso ke balawana nalobaka toujours que mabe to sala ke futa maka anasi okobale ochena ndako boye bino bozana kata ndako alibala ogi ke azuize mi ya mobali mususu okoyoka ndenge nini okosilikela ye okolobela batu nini parce que yo moko osali nanu ya mabe place ozalaki okite sans avoir kopesa ta au revoir okei alors côté ozokene soki ye pe alongwe akezwa ya mobali mususu okoloba nini tout se peut ici bas toye kola kosala bolamu na vie toyeba lolenge nini ya kotambola ndeko nanga mobali nalobaka chaque fois kosala moninga mabe eza vraiment interdit devant l'Éternel. Kosala moninga mabe toi ta vie ozaka wana pour sala ka baninga mabe mais sor na yo ekoyeba na un jour ozomona mibali oyo pena bazalaka excusez nga ba jikolo ya poto partout monde entier na ba jikolo ya kini excusez nga vraiment pour na osimba bino mibali obalinga kaka lelo oyo akutana mwasi na Facebook je t'aime akutana mwasi na nzela omoni alinga kao alinga toujours aza na basi ebele pembeni na ye ozomba mibali wana baso na bino za mabe pour un jour soki pena ke otutisi basi mibale obie misato ko tutisa basi ngambo otutisi basi mibale obie misato osuka wapi wana likamwa liboso ya mibale eloko nini ekoboma yo eloko nini ekoboma yo yo kandenge ndeko na biso mwasi azoloba ke akomi na position asala mobali wana mabe ndeko mwasi nazo peso conseil moko na makaze ya nzambe mabale silite na makaze ya lola mabale silite eza kuna talebele condition eza kaka moko tia mabolongo na sebelela ye yebise seigneur nana posa libala akofongolaka na makaze ya zwi libala sa nini apesi yo la tika makambo akiona kende kosala mabe na sala te tout se paie ici bas yo commissaire de la justice te justice eza nzambe peut-être nzambe ne muto asali keno akende osala makambo na po vi na yo na mobali na elingeza ya mulaite nzambe c'est comme ça na kabola bango faut que vi ya na mobali eza mulaite akaboli bino akopeso pena mobali ya vi na yo pourquoi ozolinga siko ozwa place ya nzambe oloba no okesala mwana mobali mabe kozana makanisi wana te nous sommes des enfants de Dieu tokoyo ko permettre te ata mokolo moko muto akota ndako ya nganga alors parce que la Bible nous dit il est un Dieu jaloux asangana kana banzambe mususu te tant ozozwa makanisa kendo sam kosimba kisi c'est que ozolinga osangisa nzambe na nga ngambi ye nzambe na nga osangise na biloko moko boyi akosepela te ekozala vraiment malamu te. Merci Bilimbi. Maintenant ce qu'on a fait le méthode Nina Sala. N'avant de sa famille n'angale sabango que non les garçons au bobander au mona à qui n'est qu'au balam sous et puis n'a qui n'est église place hier à présentant gaïdan à l'obi n'a longue église n'a pas une église n'a comme un protocole.
pasteur na ya yebi que non frère Kingani sa fiancée c'est la sœur Astrid alobi sikona ke na kotambola na ba porte wana na bana bango que non makambo oyo l'autre salinga ou comment alobi a gérer likambango ndenge nini parce que jusqu'à présent a yebité aza wapi alobani après sa explication nini. OK, ma sœur Astrid nazolinga na yebisa boye mutu oyo ya liboso ko yebisa likamuno ezanzambe talisa nzambe yebisa nzambe longola nga soni na miso batu parce que eloko asala azolinga a latiso pena soni na miso batu mais yebisa nzambe ke longola nga soni oyo na miso batu ya liboso ya mibale église oyo akenda kino a présenter yo lelo komi servante na kati ya église wana tu sers l'Éternel musala nyonso mutu asala kezana na lifuti nango tellement ozo sala nzambo afutaka bolamu ozo sala mutu amokilité ke lobi akoyebiso ke nana zimbongo tete ozo sala nzambo afutaka bolamu bible ezo bolamu na ezo se révéler du jour au jour na ba vie na biso tellement que ozo sala nzambo pena afutaka bolamu ma sœur yebisa pasteur ya église j'ai un problème qui m'a dérangé mais merci à l'éternel Dieu parce que apesenga déjà qui m'a na motema nanga tala frère oyo a présentanga a boye aki abali moi sine mususu mais nga na ye toweli eloko te mais papa ndenge nazo biso likambo oyo je pas dit que obenga frère nanga poto vanda to discuter obenga otune pourquoi sali bongo non eza choix na ye nga nzambe onga na salelaka akopesa nga mobali avinanga continue toujours ko sala nzambe kolemba te famille na yo je pense que ko sala soni makasi po ebisa famille non neza boy mobali na bando tout elatolo atikinga kebala moi si mususu non c'est ta famille yebisa famille na yo ki nasambela kinzambe apesa nga mobali avinanga soki ke ya solo mobali aza mobali avinanga nzamba atika pembe nanga mais soki aza mobali mabe po na vinanga nzamba sani alongola yango nzamba alongeli ozomona nzamba alongoli pembe na yo po ke alukelo mobali ya vie na yo c'est ça. Merci Billy. Maintenant, c'est quoi comme conseil, donc, si par exemple la fille a coûté na mobile à zéro côté, donc, ils ont ma bé à songayer, donc, parce que le mobile, oh, yo, ko souffrir, naïe, c'est pas yende mtoba là, yo. Ce que comme conseil, ba fille au bazaka, bango, na mette mamawa, aligner mobile naïe, azo songayer, et puis aller, par après mobile à le billet, donc, à mon yé, mon bobé naïe, puis à tikier. Maintenant, ce que comme conseil, na ba fille, ana, ba continue, toté. Bato balobaka ke mobali oko souffrir na ye ndi mobali obalo te bakosaka ezana basi na mibali opena ba moni pasi ti suka basani babalani ozomona alors ezaka ke mitema ya muto zokutana na ye omona tango ya mbolinga mobali to linga mwasi sambela nzambi maka munazolo bo kamela ka bamba yebi yango na betele ili solo ana bisi kamela fofu kamana no yebisa nanu nzambe eske eza solo to eza lokuta mobali oyo ozopesanga na vinanga menzamba talisa yake no mobali wazana ye nde mobali ya vina ye ozomona alors c'est pas que to mekempe ko pesa nzambe na place na to tchanzambe na place na ye continue toujours ko sala bolamu na vina yo okutana mobali ki azana elo côté salela ye nyonso ko sala wana na bolamu oyo zo sala nzambe muto ofuta yo metango zo sala bolamu yake ndenga za boye nazo sala le boye omona ka boye to boyani bible ezoloba oyo ezobima na monoko na biso liwa na bomoy ezali kola lolemo yo zo déclarer makamba be na vina yo nde okomela yo mais soki ozo déclarer bolamu na vie na yo yango nde kokomela yo mais tango za na mobile omoni ke ozo sala moi quelque chose lobaka ke mobile nanga oyo tokobalana na ye nyonso nazo sala oyo na kobuka un jour na vie ya mwana mobile oyo mais tango yo ozo sala zo ba nyonso na sala na sala nga pona ko sala tu vois que ozo perdre maloba na onde ozo loba nde ko lata nzoto. Merci Billy. Donc, je suis déjà vers la fin. Donc, balobi, avant y a ça la relation à mon tout, il faut que Luka autour de la volonté mais parce que la volonté de Dieu est plus que tout dans la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur ne peut pas te donner le ko pour na connu vie. Donc, avant y a ça la choix, il faut que Luka autour de la volonté mais donc parce que balobaka la prière c'est la clé passe partout. Merci Billy pour Nathan Ozoa qui a ça la analyse dans les cambo yo. Merci vraiment pour na ba ton na on soza ko disposer maintenant sur copé ça ba ya yo mbote baye o basala kabilimbi tout mon est dans le babi l'homme en chapeau et puis nakatia na bombi oyo lokilanga makam omoni ke émission esili na soni siote olingo lokilanga ba problème omoni bon ça va na pesi ba mbote nanga vraiment na batutu oyo balanda Congo check chaîne moko boye ya malamu na pesi na mbote na boss na ngai
bosi ya pembe oyo biso aleki ya bango kanenge na loba kaka oyo na oyo est-ce que kokani point d'interrogation eza yanga mais réponse eza ya bino si bo mutombo leader a pembe place ozali bambote belé na pesi mbote na Carmela Kabamba na Londres bambote nanga na pesi na Sanzo da Costa na pesi isusu bambote nanga na Mwasi Mbiji Mwasi Mbinga l'international cœur sensible place aux aliments cancer bamote belé sans oublier Hervé Kungu na États-Unis mobali ya batu ya Iket Sala na boyena nga bakata mabanga nanga et pas metiti mana sima caméra na soki si wana bamote belé place aux aliments. Merci beaucoup, merci Bilimbi et puis je dis un grand merci na balandino sur ya Congo Check TV dans ba commentaire na bino et ça la biso vraiment ba bien ba yo bazala ka atali na li solo te po afinga lo ba soki de la douceur aloba kinini mais mutatali émission et puis après si commentaire na dans assez commentaire et porter conseil dans ba maman ba finga na ba tata ba finga donc boza vraiment le bienvenu et puis je dis un grand merci à mon boss papa oya motema malamu oyo kazo sala chaque fois to pour sanaka pembe inabino et puis je dis un grand merci à mon sang. La grande dame au fossette, la maman de ses enfants, la femme de quelqu'un. Donc je te salue, ma grande soeur, dans la maman de ses enfants, cœur sensible. Ma soeur, je te fais un gros bisou, mon Diego. Et puis je fais un gros coucou à Alfred Mwinza. Balobi yende papa ya métier na kati ya France, à ma tata Brigitte King Mbanza na kati ya Paris et à toute la famille. Je vois Priscille à la perle rare, je vois Despé le général et puis je vois ma tante Anne-Marie Mbanza Nakati à Paris, sans oublier Ornella mon père au Nakati à Suisse. Je vois encore héritier Kassongo Nakati à Afrique du Sud. Donc je te fais des gros câlins. Nalingi bino mingi sokinzambe ayete tokokuta na susuna. Prochain numéro je vous fais check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu bokozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakaji na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it. Congo Check TV, Yasiba Mutombo.